koinda. Botuninga te, bana poto, site sikeye. Kilongo TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV. Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV bokomona maijane. Wana bakata kate ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV. Wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV oh Kilongo TV sene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatinyaso Kilongo TV. Bisous, bye. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Merci, j'appelle le pasteur Herbie. Quand il passe, on acclame fort Jésus de Nazareth. Alléluia. On va comprendre à l'IND Talobi Amen. Nabi Moutumonte a besoin d'engagement parce que nous dit mon côté de la mafuta bimako kauka. Ce qui dit de la mafuta c'est kauka. Donc plutôt abimaya kopola. Donc on va dégager la présence en disant pour que la bonne devient Moutumo changer la popo de l'eau. Et ça nous doit comprendre là. C'est le mot là. Exemple, tout le monde m'attend à croire. Nous le mis dans le psaume 34, verset 21. Le dit aucun de ces eaux n'a été brisé. Mais quoi va me yiba na croix et ba buka ngo mais le coup à Yesu ba buka ngo te pour la kanza ba sala pe buka na te. Ah na on ba na mutu moko bila kanza ba sala pour na anu pe ko buka na te. La promesse nzambe na vino ba tubali linga to pe ko kubisama. Ataba loba Nicolas vino maloba ma penenge Jacob loba pour na moi Ruben mais il y a aussi un Moïse. Oh zana magoro loba makambo malamu pe ko samana vina yo. Na zana ko la Moïse na pe ko lolo na on loba malaba ko samana via ba na nzam. Muto zondi na yo wana ni ko samana vina yo. Na ba na batunyo sitena na ba na muto zondi ma. Parce que makambo nzambe za yutema. Ah muto zondi na bien aimé yo sala na pe ko mo. Wabi muto na yo na pe ko lolo. Le ko yo sala o Yesu masa zo pinda yo. Et ça, la mélodie à nos endiments. La vie exaltation pourquoi le et nous peuple à Sika et aussi ça nous la vie na yo et nous peuple à Sika et aussi ça nous la pauvreté, la sécheresse, il y a plein de choses nous trouvons dans la pourquoi le tout dans le livre de Jean chapitre 5. Bible ils en a 4 évangiles Matthieu, Marc, Luc et Jean. Tout dans le livre de Jean. Livre à Jean et comment autrement. Matthieu, Luc, Marc a présenté Christ comme fils de l'homme. Mais Jean a présenté Christ comme fils de Dieu. Jean a présenté Christ comme Dieu. Dans son dernier évangile, il y a Jean. Au moins, il y a très différemment dans l'évangile, il y a Matthieu, il y a Luc, il y a Marc. L'homme de Dieu, Jean chapitre 5, on va verset 1er. Il y a pardon, la même exhortation, ça il y a 15 minutes. Il y a bombe à Hiroshima. Et ça va dans le et Panza, Hiroshima, Nagasaki. Le Banzambe l'équipe bombe na makas. Donc tant que Kouyi n'a pas seconde de Panza, mais ça va ça dans avion tout le monde a pour aller Ah, au comprend de nabi depuis ça n'a pas mené à l'édification. Nabi le Banzambe n'a pas de raison à force que le capon. Et quand on fait ça, Makambu Maloba Batubaloba, et ça n'a pas mis ça dans avion tout le monde a pour aller l'homme de Dieu Jean. Chapitre 5, de verset 1er. Jean chapitre 5. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Dans le grand temple, tu sais que Jésus te demande. Babin na simanengo, fête il y a des Juifs. Fête il y a des Juifs de bengi na komba Pâques. Pâques on la délivrance. Peuple Israël n'Égypte. Dans la famille, c'est possible à fêter délivrance d'ailleurs. Délivrance, c'est
changer état. Ou on n'était pas du célibataire, ou comme un peu marié, c'est ça la délivrance. Ou on n'était pas du chômeur, ou comme un peu au sala, c'est ça la délivrance. Et Jésus monta à Jérusalem. Yesu amatina à Jérusalem. Autre béni na combo la ville de paix. Ville ya kimia. Yesu amatina à Jérusalem. Et ça va battre dans va à Jérusalem. Dans va na mboka kimia mais bazangi kimia na vie na bango. Totala a Yesu akena Jérusalem. To fandi mzana nzamba continuer autant. Yo content. Babi Yesu na Jérusalem. Amatina ville de paix. Na cité de paix. Ne sera pas tout fallait pas s'épeler ne sera pas fallait pas tout yemba quand le yemba semble mais Yesu a écouté le contraire il y a comme à Jérusalem a écouté l'homme de Dieu. Or à Jérusalem près de la porte des brebis si qu'on a ville de paix na mboka ya esengo peneka ya porte ya bampate porte ya berger mais porte ya bampate ya na porte c'est le pour les pièces permettre à tout kota te préparer. Ningasa mutumo na profalo et il y a une porte ouverte. Pour permettre à tout bana katiba bima, ataba bomba yo wapi, ataba bomba santa mutumo na profalo, ataba bomba musala mutumoko, il y a une porte ouverte ce soir. Et ça la porte fondami parce que tu as un nzamba fondolaka. So bakangini boso fondola na sima, so bakangini na gauche fondola na droite, so bakangini na set afongola likolo pour likolo muto okangasa te. Ah tika likolo fona pour muto zo na na porte lelo. Ah na yo kanga bien te. Na bi likolo fona na muto zo na na porte lelo. Na bi lelo fona so bakanga maternité na yo, maternité fona. Baba na muto na porte lelo. Wati muto na yo la. Esa na meka ndozo ndima. Na bi likolo fona. So likolo na 2017 kanga matu. So na 2018 kanga matu. Mais l'année 2017, quand on a eu le sein de Zéro Zéro, c'est que nous connaissons le sein de Zéro Zéro. Ah, c'est que nous connaissons l'année passée, on est à ce point-là. Quand le sein s'ouvre ce soir, ah, et qu'on a la barrière sur Dieu, et qu'on a la barrière sur Dieu, on a ça, notre Dieu, on a ça. C'est que nous connaissons maman. Nous avons un Dieu, on a posé ce mandat, à une amateur, ça tout quelque chose, le verset 17, a dit en vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre, cela lié de le faire. Et tout ce que vous terminerez sur la terre, cela de lié ce soir. Papa, maman, laisse ma sœur, laisse la personne. Non, pour la femme, tout le monde a préparé. Non, pour la commerce, pour la femme est là. Non, pour la libère, pour la femme, pour la médecine, pour la paix. Non, pour la préparer. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Atubakanga, Atabakangi, Kana Nzamba Fowalaka, Tikabakanga Libala, Tikabakanga Lipon, Tikabakanga Gomez, Bakanga Musala, Nzamba na biso tamaka sana ani. Ah, Tikabakanga Fowalaka ki. Soki Nzamba kangi mutafongola zate, ne so pas tubakangi Nzamba Fowalaka. Oh, pouvoir Fowalaka préparez-le. Parlez le colosse Fowama. Le ciel est en train de s'ouvrir ce soir. Le colosse Fowama. Ah, mutumo le finance comment il passe. Mutumo le français il n'est que notre na kuteba. Mutumo le makambana de simba te. Na na pokwa lelo. Nzamba kiasala. Nzamba Jérôme Kokila. Afongola lola. Ah, ma patte comme bleu. Sama patte comme rouge pena ro. Sama patte comme noir. Mais ce soir, c'est possible de patte comme pembe. C'est possible de patte comme bleu. C'est possible de patte comme jaune. Ah, mutazama le patte le quoi le bamututeme le banzambe. Et ça la Amérique ndazo ndima. Ah, et ça la melayo. So za yo tunaona ah, patte kwa ndima bata mapema. Mutaona le kwa zayo. Et ça la Amérique ndazo ndima. Olaki apamba te. Bandaki lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et que ça va jeter. Moko mikolo nzambe. Tikanza moyo mukabona yo. L'homme de Dieu. Il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Ezaki na piscine, na bassin, na kata ville de paix, mais il y avait une piscine Bethesda. Bethesda signifie ndako ya mawa. Et ça pas tout ça se fait dans Jérusalem. Et ça vous déjà dans Jérusalem, mais vie na vivre na kata Bethesda. Bethesda la kisi maison de miséricorde, la kisi ndako ya mawa. Et ça na batobele asa awa, famille za bien et vie na eza mawa. Atani classe a bien mais vie za mawa. Akitoko mais vie za mawa. Non pourquoi parce que ma kambo sala matene nenge simele salama. Et ça na batobele ba vivre na kata Bethesda. Asa na kata Jérusalem, mais ça vivre na kata Bethesda. Ah, il a vu le Bethesda quand on a fait mutu moko. Au comprendre na kata na ndako ya mawa. Mais il y avait une piscine. Et ça qui na piscine na komba Bethesda ndako
congolais so koti na famille na eza Bethesda mawa bato bakenda liboso te bato bafungwamaka te moto atembomasa te moto atembo parce que bato bango kuna basalaka te makambo nyonso na se azotenda bango basala Bethesda ndako ya mawa l'homme de Dieu et qui a 5 portiques. sikoyo Bethesda ezalaki na 5 portiques portique ezali portique nde totie eloko portique eza na mwa dale moko ya likolo eza neti bapiese moko bafandelaka yango babenga yango baportique donc na se nango bato bakofanda na mwa pio sikoyo baportique yango ezalaki 5 or chiffre 5 eza chiffre ya grâce eza motu moko olonga na condamnation oke na grâce ya nzambe na poko nayoba na motu moko grâce ekokita lelo miséricorde kolongwa okolongwa loboko na litama na tia motu moko kolongwa loboko na litama soko otanga bato eza bato ebele évangéliste Emmanuel na miso bato azosepela azoseka eza bato ebele oza awa so ozongi na ndako bodolela bazali eza bato ebele so ozongi na ndako bandolela ezalaki na 5 portiques. Continue l'homme de Dieu. Parmi tous nos succès. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Si on a fait la portique oyo, et ça qui n'a pas de bokono épelé, et ça n'a pas de belé, à Jérusalem, mais santé naïe, et ça n'a pas de portique. Et ça c'est la maille à Bethesda Ningan. Et ça n'a pas de il y avait un grand nombre de malades sous ces portiques. Des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Et ça n'a pas de belé, vie naïe comme aveugle. Un aveugle c'est qui? Aveugle les amouteux à yoka comme un monde raté. Et ça pas tout ça à yoka comme voyage dans sango, mais non mon angoté. Et ça tout ça à yoka comme bon dans sango, mais non mon angoté. Beaucoup sont des aveugles dans ce lieu. Et ça n'a pas de belé à aveugle. À yoka diplôme dans sango, mais non mon angoté. À yoka bon dans sango, à yoka dans visa. Visa ma yédu pesa la neli. À yoka kaba tu vas pas là-bas, bah tu vas continuer à nous na musabi. À des années, là c'est un aveugle. Et ça pas de belé aux aveugles. Mais ce soir, na oyo bakalita musala na nzambe ana amuda liboma na pota lelo na bi aveuglema na vino na pota lelo sila na bi aveuglema na vino yo soki yoka komona na te mais ce soir non seulement koyoka momona parce que aveuglema ezokola ekai ezokola na miso ya moto azondima na pota lelo ekai bato na miso mpe tonele na kati ya aveuglema ce soir naokaka bato nyonso oyoka na moto ondima naopea moto naondima makambo na oloba sozama batata na nakondima te mais si c'est la parole de Dieu na bi aveuglement oyo batiaye mpo oyomona te mpo libala mona mpo mona libala te mpo mona diplôme te mpo mona innovation te succès te na pota lelo c'est possible azozaki aveugle na 2018 2019 ozala aveugle mpo omona ano eza ane baveugle te eza ane bato bamona eza ane bato bayoka ta te eza ane bato bayoka te bamona parce que mosolo mona kosimba mpo oyoyoka na matoi na yo ce soir omona nosolo omona na kosimba nosolo kosimba na otoi na yo tika oyoyokola ozoluka na ane oyo yesu masi ya nazaret oyo azata masolo te adongo apesa moto moko eloko ozoluka deleme ekomelo na facilité te andelo oloba eloko ozoluka naoteya moto asala oyo nzambe atinda sala na bina pota lelo eloko ozoluka eza bato mosa kofanda likombo eloko moto na ndako yozalelasa bashefte zalaka na ndako zala kofanda ate bakwakisa ke bayoluka yo bato bakwakisa biso mpe bayoluka yo salaka oyo nzambe atindi osala jefte bakwakisi ye afani na bavole afani me bandekone bakomprene mpe asesa jefte ekosimba te baleka jefte babisala jefte bekwakisa ye ezalaki na connaissance na yo te toyebe peloko na mokonzi kango mosali ata diplome eza maluya bakomokola diplome ya kosusi bakomokola diplome ya gradua bazala mokolo na poka lelo ata diplome eza te kana diplome te susu eza nango ata kote eza maluya nalelo komoka yo yalikanga kote te yalikanga diplome te yalikanga diplome te yalikanga ngolu angolona na mokolo na poka lelo awaki muzali ngolona na moto ate kana na tsunamwa ate kana na sokoma na soswala ngolona na mosulo sokota Ngolona kitaba kazepe ekitaba komite na mwana mnefikashetu nefikashetu koka na kata lodeba na goa David atina batibali mukaye eza bakusuko za awa ofana nuna kompete okotu temptation pam eza bakote mso de kote na famille nzana yo eza biloko sama na famille na ote sama na nzana yo atoza diplôme ate sus ata diplôme eza te ata certificat panda nzamba tuna ka diplôme te ezalaka esika ezali atoza aveugle na pete lelo aveuglement osila
yapi mutu na olobela nkala ndozo ndima esala melo bongo pesanga ta mena rediffusion na ondima nanga na bikala ndozo ndima esala melo bongo yoba koluka yo olukango te yoba koluka yo zalaka esika eza kala na evida etekaka kala bagalete okalingaka kala na mikape kala na bapale fongola na zando yoba koluka okompe te fongoli pale kuta na $2 000 na poche nakutana mama moko ali papa na sombi balo ya friperi balonte balo oyo abilamba bakata ali papa na siali na sombi ali papa na sombi balo ya $240 na fongoli nakutana na $350 azuna mutu na ateki te mazwi mileki eza bato so bakomitekela te me balo eza na mileki na poche eza bato so tala mitekeli te moza eza na mileki na matabisi mutu asombela kwa $240 azwi diza $350 bamileki plus mileki nona mitekeli te na mileki bato na oloba simba kisi parce que yesu masi ya nazareth aosala quelque chose na vrame na vi na yo tika nzambe akosala mo na yo tika nzambe akokila mo na yo yokozwa mileki mena oteki te sika bato bazopeya yo oteka nini yangana eyoka oteka na motu bayoza bovele azopeya continue l'article 6 ya mosala nzambe qui attendait le mouvement de l'eau. Si tu bateau nyonso bande côté là, bango nyonso, bango c'est la kamayininga. Yaya, bango c'est la mayiningana. Anjan kitani ngisamai. Mutu nyonso ana mutu na ye, mutu na mutu ana mutu ne bien aimé. Oh c'est la mayin. Nous tous avec biso c'est la mayininga. Nous attendons l'agitation de l'eau. Oh c'est la mayiningana. Pour ça la forme de biso topique. eza bato bena ane oyo aolinga kende lufu aolinga ke wapi aosala befort na ye mosu osala mayele na ye mosu osala mayele na ye aosala mai eningana sikoyo ezalaki na tata mo wana ana makasi bakolibwaka na mai te tata ngo eza babiso au peuple tozanga moto osunga baza nzambe bafaible lobi na mokana 1 Corinthiens chapitre 1er lobi il a choisi les choses faibles pour confondre les fortes nzambe apona bafaible mpona okonfondre bato bakoka aopona bato basala na badiplome malonga te mpona okonfondre bato bana diplome malonga azokonfondre bango na mpo balobi nzambe azwa moto mo na neya azwa moto mo na neya ata bato babenga zéro mais c'est possible il y a un Dieu qui prend de zéro à héros nzambe akozwa na zéro akomso héros nzambe akomisa motu mo héros na mpo balolo ata bato babengi yo zéro medeo bakisa zedi na liboso abakisi r na nsima abakisi o mosusu ayaya so babengi yo zéro babengi yo zéro mais ya olongolango ata bato babengi yo zéro mais ya akomisa héros azio na neya akomisa esika okoma mikolo koya bafoto na facebook pamba yakanga foto publie so bakobela babela so bakosala baafese basala eza bato mosusu benyemilo nde baza batambola eza na a na bango bongo te batambola eza na a omoneka azokende atamba na a ntango eza i atua akomoki tiki nini basami v ekomini avril ntango oyoka tu toeziko atambola na keti moko ya bien tia tikoloba boye tabaka tikoloba boye maboko eza na solo ntango ata bongo abi eza solo eza solo ajuse esali nini tika banguna bazwa avc banguna na yo bakozwa avc nimeyokotonanga bango esolongotokozondima banguna na basala avc apres esomeli masu na nzela bakozala avc bomonokana dole koteke bakoyagano baosalagabo bakokoma kongo esalamela mitozondima na kobalao tozela mayeningana tandeke toza nzambe mayingana tozela systeme mokili nzambe otravaille mosusu ya ntango ozela systeme ntango ozela dola oyokomona dola 165 nzambe okondition mbongo mosusu ntango ozolela nzambe osala yo makambo moko oyebi te yomoni nzambe akoyebisa yo makambo nyonso te parce okoma motema ndokobuku nzoka yesu falia na maison de miséricorde. Qu'est-ce qui s'était passé l'homme de Dieu? Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine. Ange abandait ya tango na envoyé de Dieu. Nzamba no tinda aya nisaka mai to muta ko tinda mutali bosha pitu. Nzamba no tinda ange. Mais pour na yo nzamba tinda mutati.
Vous comprenez bien. Ce qui prend la bataille, nous sommes dans un ange. Pour toi, tu n'en verras pas un ange. Quand on a comme ça, tu n'as ange. Les camarades, les camarades, la faire ensemble. Et les camarades intermédiaires un peu. Ah, là, vous nous donnez la faire à l'heure. Les camarades, les camarades intermédiaires un peu. Et les camarades, me fait plus qu'à l'heure qui t'a. Après, on a un comme ange. Quand la maladie est ange, on a peu. Quand la canne est ange, on a peu. Quand on a le peuple s'ensemble, on a ah, tu peux faire le maison du monde. Les camarades ne pas me le faire. Papa, maman, ils ne peuvent pas me le faire. Dieu n'enverra pas une ange pour ton problème. Mais il te fera le faire. Ah, tout à l'heure, mon corps. Mais il y avait un homme exceptionnel. Azaki n'a cas exceptionnel. Quand on arrive à ce cas-là, mais tu as un cas exceptionnel. Mais comme le sang m'a vu, on ne s'en va pas tout peu. Ce qui nous a montré, c'est que nous avons dit à votre sélection de Zamboko. Ce qui nous a montré, c'est que nous avons fait un coach. C'est la version de Zamboko. Il faut que nous fassions un coach. Il faut que nous fassions un coach. Nous parlons qu'une personne a 2018. À nous, comme moi, ça dit qu'on est pas bandita. Nous sommes pas là, car la terre, nous ne sommes pas. Mais quand c'est un coup, c'est un tagala. Vous voyez, il y a l'autre à terminer. T'as tout retenu. Bande d'Alléluia. Acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Tu sais que Jésus te demande. Continuez l'homme de Dieu. Continuez la lecture, pardon. C'est lui qui descendait. Ça va ajouter. Mais il y a qui des personnes qui vont se déplacer pour toi. Mais pour Nayo, il y a tout un Dieu qui descend. Emmanuel, continuez la lecture, l'homme de Dieu. Quelle que fut sa maladie. Ata maladie zaki ndengeni. Ta maladie ko onja opikisa. Ata zaki ndengeni. Bo Yesu Masiya na zaki tondi mena ko bikisa mote. Bo tila mikutu asa makambu. Ndenge segela sa. Bo yemo so mutatinda abatu. Ya lo kola mutu, ya lo kola garde ko mukonda olongo bien. Bo yemo so mutena mukonde zane. Bango ba pamba ma passer ba garde corps ba continuer ba lomba bango. Biso za na mo kondi fara fara. Aselo check mala mo ana posa combien? Ah mo kondi na posa bout. Les garde corps au peso ga oyo ana una poche. Donc de continuer la lecture s'il vous plaît. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Sikoyo Yesu yoka ah bien aimé. Ah Bible za kitoko ouais. Yoka. Na kati Babylone bini. Il y avait un grand nombre de malades. Ba malade bazaki belé. Mais Yesu a continué sur les changer. Là, se trouvait un homme malade de Bible, regarde, langage biblique est changé. Là se trouvait. Oh, il y avait beaucoup de malades. Mais la Bible change. Il y a pour un homme qui a ça la livre pour un homme qui a changé. Un tel azaki wana bano sala boy. Bamonos batanga bapacha bamonos nakata mbai. Babuate. Baparalytique bacha bano nakata sac mutoteke pona kana ye. Mais pona kana bacho nakata mbai. Bango baza ya nguro bache bona ela bona feta kala biso bana mike. Bate biso ka loso na plateau de mate sur la bis. Ngai pasia. Eva. Bali moya olia. Bate no 8 personnes loso na plateau de mate. Na ba mitwa mini se mike bio boaki so bo elia en vrac pour na yo za lobi en vrac te détail ya mapanga na bote ko kana tena ku ko meli meli ya mapanga o le so di gumu so meli ya boati ma ku di hapo est-ce qu'il y a courant de compétition comme ça?
mawa akuti ba malade ebele fala be sa batona nyos ma s'intéresser kana mutu moko Il y a des combattants. ah y'a combattant yana mutu moko lelo na poko le Yesu anga s'intéresser na mutu moko Yesu atika batu nyonso atika bakuate atika baveke baparalystique ma on ya pa na yo osote batu Yesu osote batu na histoire Lazare Yesu ana kati ana kunda Lazare asota batu oh yo kufa Yesu abina yela ki yote Yesu asota batu yaka pa Lazare akapole Yesu ayepo na yo Yesu ayepo na nga soutien to partager na poko le ya mwana Yesu atiki batu atiki kingana tiki ngana yepa na yo yone mutu Yesu ayeli ce Bible là il y avait un homme malade depuis 38 ans quand la tel nombre il y a bané ya souffrance à vina quand la tel nombre il y a anya be chef aux na vina pas parce que mutu a poussé ni pas quand na yo il n'a pas fallu ange de misamai il a fallu qu'il y ait un Dieu qui alléluia akita quand na zaki tellement macasse c'est tellement très important. Il a fallu une zamba se déplacer. Il y a tout un Dieu qui s'est déplacé ce soir. Il y a beaucoup d'anges. Ange a quoi dégriner mon lot, mais il y a lié mon personne en totalité. Et ça, mais l'autre besoin. Et l'autre a vu le cablona moutouté. Et ça, le voilà ndeko moi si habité moi na openza ninga za photo kabule mamso ba to sanga ye osani yanga ni yayo eloko ya yo okablona mutite avancez l'homme de Dieu. Jésus l'ayant vu couché. Bible bini. Jésus l'ayant vu couché. Yesu amone batunyo subi. Bible dit Jésus l'ayant vu couché. Et ça batu suna tonga na poko le Yesu amona ba. Tu vois la parole batu Yesu amona na poko. Yesu amona yo. Yesu amona poko lelo. Ya kitota na liste ya batu Yesu amona. C'est batu amona yo te. C'est ma casa de na mai zake. Mais ce soir, Yesu amona mutu na poko lelo. Ça va te kanzela na yo te. Mais na poko le Yesu masia amona yo. Yesu amona mama ba olela. Amona sere mo ozolela. Amona frère pe ba mo ozolela na poko lelo. So batu ba mona te mais Yesu amona yo. Yesu apusani. Yesu amona suka kate na komona mais Jésus apusani. A une question. La question de l'homme des yeux. Essentiel qu'il était malade depuis longtemps. Yesu a compris que Moutou a ouvert la stérilité, Moutou a ouvert la pauvreté, a ouvert l'échec, a ouvert la misère, a ouvert le célibat. Il y a des gens qui ont comme kita mo muke qui ont comme kita parce que qui ont kita qui ont en 2019 en 2022 kita mo muke parce que aux kola ba seli musu ezo kufa musu ezo bota et qui ont kita siko Yesu a compris le bloc ana nyonso amoni bloc ana nyonso siko a compris que Moutou a ouvert la passe. A une question. Veux-tu être guéri? Abi olingo bika. Ngaso za ngana ngana wela. Nana kusana bika mais muta bani ma violence. Abi le l'homme de Dieu. Le malade lui répondit. Muta malade à lobby. Seigneur. Kolo. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Il bien aimé. Yesu ya kapa bato basanga bato. Oh biso na pona yate na putu. Yesu permettant aux na yate na putu pour la mutelboso qui est putu na famille. Famille biso pasteur ndo moninga be biso fa so bala kate nzambe nta permettre bon pose am telboso bala na famille na banzero ba ko fongola te na famille za am telboso fongola ngo banzero ba ko fongola te o ba yaba ko ko lembo ba lemba na ko fongola ana ba na mutu bona poko lelo asa na mutelboso ko fongola banzero kangama banzero kutia ko kangama yo fongola ngo banzero kutia ko kangama na famille yo fongola ngo oza muto yo nzamba bandona histoire asika nzamba banda histoire asika na muto mona poko lelo wapi muto zo comprendre ngai oba histoire ko za na famille so ba sala livre na famille faut livre za intitulé na kombo na yo parce que makambo zo changer na famille na nzela na yo parce que ça n'importe qui te oza muto zo sala makambo yo so masa tindo sala yo moni changement zo kota muto na bi Seigneur je n'ai personne yeso na tina te oloba na oza na muto te parce que yebi situation bien il connaît mieux ton problème que toi-même. Abi problème non bien. Abi veux-tu être guéri? Abi Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Nzamba linga ki ozanga mutoboko na mai pour le but qu'on dépendre na ange te mettre dépendre na yemonza. Amen. Notre succès l'homme de Abini.
Verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus. Yesu Prends ton lit et marche. Yesu alobi telema. Zwa mbetu pe kende. Ya mbetu zane. Eza bato bele santé na bango finala na mbetu. Eza na bato bele diplôme ne lala na mbetu. Mo etele mesate. Eza na bato bele commerce ne vanda na mbetu. Fona za na mo depuis 2016. C'est le même fois dans 2019. Au remarqué na vie makambo simba te. Eloko mo nyoko la yoka na ba ne nyonso. Ozo ba ne d'accomplissement, mais rien ne va dans ta vie. Et ça ba tumsu santé na cause appel étranger. Na mboka malamu mais santé évoluer te. Makambo kenda liboso te. Asala ba kopo ba tu asala ba kopo na ba tumsusu. Bango zo simba yo zo simba te. Pourquoi? Parce que là na mbeto. Et ça ba te bele santé za na mbeto. Et ça ba te bele diplôme za na mbeto za ko lala jamais au télé. Azo mo musala te, osala ngelo te. Et ça va te donner diplôme, et ça va te comprendre que l'autre est en métu. Habite là, prends ton lit et marche. Nabi le loco est nyoko là, et le loco est memayo. Na 2019 yo nyoko là. Nabi le loco mona na musika, et le loco est nyoko là yo. Ah moi si ma nyoko là âge à 3 mois, ma nyoko là yé, na ba crocodile, ba di balia yé, mais ba simba été, maintenant comment mukolo, ma nyoko là yé, afongola mukana nzita pamba. Ah nyoko za ka passe na vie na yo, mais ane ko bien aimé yo nyoko là ngo. Olokali pala na ba persil, olokali bana ba fort d'été, na ba niovi, na ba poudre sangisi na niovi so numéro 3, o sangisi esimbate, o tuba section minene, o tuba no monate, ah wana za ke nyokola, o ya endiba le nyokola o yate, mais so on va la poser tranquille, ba ye 4, o ça sortir. Confonsé de la nyovi, ma fort d'été, ma mascarade, ma parajou, so ba ni ba benga kana, koto ni sebe bele tike longi za kana naturel kota mupete. Tike longi kota mupete ya ya. Koto ni sebe bele tele longi. Kota ba charge te ba suki timi lai awa. Za no kana naturel za la poser. O ebene yo ke lukate me ngwe lukayo. Parce que maladie azaki na possibilité de tellement que luka Yesu. Mais Yesu a se déplacé à Esikaza. À tout vendre wapi. Ah Yesu s'est déplacé à Oyaver. Mais à l'objet d'un mouton, demande à Salaki, Abi prends ton lit et marche. Abi soit et loko et nyokolayo. Soit mbeto et moné la vie là. Soit mbeto et mémoire en moulay. Soit on me mango. Mbeto les allez et ça la comme témoignage. Il va tu vois la mbeto et nyokolayo. Ah et donc on me mango là ça on va tout. Bien mais l'on est nyokolayo. Et là on est même temps moulay bien aimé. Et là on est même pendant que nous on va nous ensemble bien aimé. Et là on est même temps moulay. Et ça va te belle santé na imbeto memango. Et ça va te belle finance na imbeto memango. Moi écoute bouger zaté. Moi ça quelque chose de zaté. Pourquoi? Parce que à mes mamans na mbeto bien aimé Yesu le bi. Je te le dis, prends ton lit et marche. Bien aimé, banda ce qu'on a mbeto. Et là on a ce nyokolayo. Banda on nyokolayo on a le sang on a pas le lot. Tout bon de la combo de ce matin. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Koinda botuninga te bana poto site sikeye Kilongo TV Kilongo TV Bon s'abonner ebele mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV bokomona maijane. Wana bakata kate. Ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV. Wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV oh.
Kilongo TV ezene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati. Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabat nyonso. Kilongo TV bisous bye.